Bonjour, bonsoir, nous fan nous surtout à DKM Flash TV. Oh nous surtout à radio ma boss la poule comme c'est Relix. Bokota bilenya DKM Flash TV bandi. Bonjour la boss nangai David Kanyama. Les prétas ni mon boss bonjour nayo. Bonjour la caméraman la DM mobile mbishi ya mwindi bo mesana naye bongo. Bonjour la boss nanga on a boss na terre ko tsanga chaque jour mon écran. Medo teenager. Bonjour nos côtés à papa. Bonjour nos fans nous sommes dans ma boss. Nous ma boss le va eka na ba sujet na ya malam oyo. Obenga otuna do mais on va conseil au wapi demander moto evanda na ba conseil. On sujet na ya le za kaka pona ba mibali oyo. Ibali oyo balinga trop posséder basi na bango pa ba camarades na bango. Ba camarades na bango au mona bo vivra na mwasi na yo ya mususu tellement yo oza posa mwana mwasi na yo sikoyo olinga ke mingi mote na ko tricher mwasi na ngate ngalo baka ngaso na bota na mwasi na ngame o isala milelo boye ngamo na zo bota te problème ezepa na nga ezepa mwasi na ngate okyoza mwasi na yo obengi camarade no mote photo ça la moi c'est un atout bimanaye msuna melisa mo lo mo bitanga akoma na tri yo okushé na epona na posa mwana so na bisi mo sinanga makambo kenga mna bota kate makambo e komela nga grave et ya lukato kabwana mo sinanga papa on ba lobarake eloko e kabola famille e kabola ba camarades des mwasi les kamba mwasi na mbongo yo chozo mwasi na yo sentiment ya yo oyo yo kaka pour la mwasi na yo sentiment nous avons que kabola on partage on a camarades na est-ce que ça a un sens on partage sentiment na on a camarade na yo est-ce que moi na wana lelo soki moi c'est pas comme na zem moi na botami camarade na hôtel la tika okimia camarade no so avec moi c'est dans un sentiment mon boy na nzoto moi c'est sentir pena fio za kitoko na temps na bima qui na santé pena ke camarade na ça vraiment na vrai chéri au moins la camarade no na aromis ko déranger sous moi sinon pena ndenge ke ya solo abida na mona na ngade anzoto na abida anzoto nek banda 4 tilibani so na otiki ndini oteki moi sina yo Denis la pembèche compte propre la Suzerland waniza maramka parce que je ka bato o ba pesa biso ba bengaka moi tout temps komba batango arizate ce qu'on a minute oyo moi ça boti mwana mona na miso ya bato camarade ko tanga oya akomo déclarer que mwana naza mwana ngai aibisi moi c'est no vérité après on mona que oh moi c'est naza mabeto mabeze pa na mobile quel que soit problème, quel que soit nini, quel que soit kozanga na yo ou bien que ba problème ozana on c'est mieux que tu dois adopter ta mwana que ozwa moi sinon kabai pas camarade na yo abimana ye pour na soki akomi na zemi ebimaka lokola mwana na yo nde boboti na ye on les a bolingo te mobali nyonso alinga mwasi na ye akaba mwasi na ye pa mutu musuti akabamo ce n'est pas mon souté pour na sentiment on a partagé en cas des personnes troisième personne à côté bane ko na mbali boy ba obatela la basi tant yo zo na no camarade no nzima bimana mwasi na yo est-ce que au sali ça qui est déjà examen ce camarade on appelle là ça malade atikila mwasi na pas opesa yo tout ka ba sentiment mususu ote ezala nango mwana na ndenga na mosna na to balana mwana na ozaka mwana ngai partout to kende mwana na ozaka mwana nga aza mwana bien sûr mais papa na epende sa o ataki boyo ke la basi na no mo pe mawa moko bolingo pe eme mabiso na bavuzo bate bolingo eme matela ba bêtise mususu sala kate pona bolingo na ngama sanga mingi moye na perdre ezate mos na lelo lo baso na boti libanda akosepela te nde mos na ngai bitiki ngam na bota te fona zoka camarade na pesa ba bota na non vous abonnez toujours
vous abonnez toujours à DKM Flash TV. Vous avez vraiment des sites. Bon, nous avons un sujet bien. Ba conseil ezakara ono loba soki ndeko mobali osala yango obi osalaka yango obi okaba mwasi na opona mbongo te abima nde na mobali wana po azwa mbongo ya opesa biso bien azwa mbongo ya tosaba po to wana posa boya bima nde na mobali te mutu balinga bakabaka ete mutu balinga pe balinga te kio te bon tolia na biso ka mbongo ya ngande na mobali ne non mutu balinga basala ki bongo te totika donc aba mwasi na pas vienne en mobo et pire vienne en pona pesa mwasi na tellement vienne en wazana lara fongwa maka na pesa mwasi na mais mwasi na yebika nga na mbali na yi tolia ekambo non ezala te mwasi balinga bateka kete mwasi na akokoma marchandise na oti akokoma marchandise na oti bafani nyoso ya deux ma boss la pour comme pousser des leaks beaucoup tabou s'abonner toujours na DKM Flash TV vous avez décidé hein vous avez décidé mais na yebi mutu o ya yeba na loba so sali lango changer vraiment le canard respecter pe moi sinayo kolinga moi sina on amour vrai et ça là bien t'as me taper ça ko le goût de ça sentiment. En tout cas, vraiment, vous abonnez toujours avec un Flash TV, vous avez décidé. Merci na boss nanga David Kanyama depuis États-Unis. Merci na caméraman nanga DM Balamichi ya Mwindu. Bon misana e bon kaming ta le Kaliboso net nga mona zali boso. Il pas le Kaliboso. Merci na grande sœur propre Denise la Pembesh la Switzerland depuis Suisse. Bonjour na Kotoza Yaya. Moi ça Pembe moi na Yurek. Merci na. Bonjour na ba fan et merci na ba fan nyoso. Vous abonnez ma cinéma bozala décidé bisous. Bye.